La difficulté ni o bozana ngona kata wenza kimpoko. La difficulté c'est bien pour toi na wende vraiment o eza parcelle à mutu. Na kolela lelele ndenge anzimaka keto ando tokara moi motara mo ba keke ba message mais mboka ya munene wende vraiment za te. Ba benga na biso chaque jour to teka wa te to longwa na balabala na bango ko panza biso biloko to teka bien te. To senga na gouvernement na président sa nini alukela biso nini wenze o to ko sala bito teka ka malamu. Poto bika kana ko teka so teki te okolia te. Na kimpoko wenze zate. Tonyo kama ka ko kama na moyo boye ko kanga makala boye kana balabala. Histoire wenzo bi papa wenze zate biso atonyo kama makasi. Babengana biso to zaka to banoteka na ko kuna bazo bengana to koti koto bazo bengana. Do to teka bien te. Bazo bengana biso makasi. O to teka na ba. Na kati ya wenzo o papa ezo pesa biso pasi. Soki bo teka papa. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie so kina Matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision na banete podcast télévision ezali chaîne eza côté sabino be culture eza côté sabiso be bo moto na biso penza e bandeli ya mokilinde tozaliawa na kati na ya biso podcast télévision bandeko bokwanda biso tozwamiawa na Kimpoko, quartier Kimpoko, wana bomoni Kimpoko ndenge ezali wana esiko ezali sika bato baka kozwaka mwa mopepe esiko ezali bato baka koliaka mwa liboke esiko ezali bato ba sepelaka mais landisama na bandeko boko na biso na kati na ya biso podcast télévision toza kokende penza bisika oyo wenze ezali wenze ya Kimpoko apparemment awa balika bena wenze moko yango biso na bino tozo kende penza toza kotalisa bino wenze ya Kimpoko wenze ya Kimpoko bazali penza bavandi penza bali koteka nini na kati ya wenze ya Kimpoko konete la bande te bandeko bino batu bokoti sika na kolanda biso na kati ya biso podcast télévision na osenge te bo partager mission bo commenter mission bo liker ya li penza kitoko mingi konete bandeko bo moninga bino chofinza manzamba na liko kota na wenze ya Kimpoko bama wenze ya Kimpoko toko mona bama misusu wenze ya Kimpoko balelaki balelaka mingi sikoyo bali penza na wenzete o penza ko vanisa bango mais ezali be wenze o ezali wenze ya moto nda azali ko sala to komi penza na marché yango bandeko boko na biso na Belgique boko na biso bisika nyo tu bisika ezwami bino na osenge te bo partager penza émission na ko bandela bo partager bo commenter bo tika moi commentaire et rozala kitoko atoye marché de Kimpoko marché de Kimpoko wana bomoni bisika ezwami yango wana mais na kati ya marché de Kimpoko tomoni ba mama bali koteka penza na kati te bali koteka libanda toza kokende biso na bino kosola penza ba mama na oyo etali wenze ya Kimpoko wenze Kimpoko ngo bandeko bokwanda biso wenze Kimpoko esalami na ane nini wenze Kimpoko créame na ane nini wenze Kimpoko oyo donc yango penza vandi na biloko nini oyo batera kaka boye awa na kati ya wenza Kimpoko toza biso na bino ko découvrir biso na bino ensemble abo tomoni ba mama bali ko bongisa penga ngaya bauti na bangai na bango mosika bauti penza kozwango bisika esengeli wana to koleka mwa kosola mwa lisolo na bango mbote mama na ngaya mama mbote boni mbote mama tomoni ngai oza penza ko bongisa ngai oyo boye bozo teka ngo boye ya ko kanga ka boye bosali boteki mbala moko bielo lenge boni ya restaurant donc eza ngai ya restaurant donc yo muto somi yango pona oteka olambela bato ya restaurant ebongo ebele bo nga lamba tina teka ndenge donc c'est que muta restaurant ye asombi pana yo na odongolelo merci mama okoki kobetela biso wenza Kimpoko yo ba difficulté ni oyo bozana ngo na kati ya wenza Kimpoko ba difficulté c'est bien pour toi na wenza vraiment o eza parcelle à mutu na kolela lelele ndenge
andimaka ke to ando tokaka mwa motaka mo bakeke ba message mais mboka ya munene wende ba mezala te donc abona kimpoko bozana wenzete tozala nango te bona ngo mais bofuta pe ba taxe to futa ke ilipanga mutu ti ya parcelle mutu bo futa taxe te est-ce que ya za l'état faut que futa. Merci beaucoup. Wana bomoni mama ndenge akosala ngai na ye abinga ngayo ye moto akoteka ngai nange zali ngai ya restaurant ndenge moni restaurer sombi ngai e ye pa mama moto azoteka pe asala tomwe pe mama wa ye pe azali penza na o etali makala mbote mama. Bonjour père. Mama boni bien papa na ngai. Mama mekano kolobela biso wa yo pe oteka kama kana wonza impoko nateka kama makala papa na ngai. Osali bambula combien awa na wonza impoko ate naza mupaya na umeli awa te nateka na balabala awa toza na wenze te na place toteka koyo tofutaka batike me toza na wenze te mboka na biso awa eza na wenze te nakimpoko wenze eza te tonyokama ka konyokama na moyo boye kokanga makala boye ka na balabala. Mais et comme les bino pe na bateau pe baza obenga na bateau na nzela baba ezali wonzete ba pe obenga na bino na balabala nyonso bazo benga na biso la police azoboya kaka azoboya la police azoboya alingi te. Merci ba mama bandeko boko nda biso ba diaspora no tutu bisike zomi bino wenze ya kimpoko baza penza na wenzete awa wenze ezali te bali koteka na lopango ya bato ndenge ezali ndenge toza okende pe penza kosolola penza ensemble na ba mama bali koteka bazali ka kolela be liloba moko wenze ezali te moto na moto aza penza koteka penza libanda ndenge sengeli a tozali awa na mesa bandu na mbote mama. Mbote papa. Mama yo bandi koteka bandundo sali bambula combien na umeli makasi te na koteka ndunda. Mais ozana histoire ya wenzo yo ya kimpoko histoire ya wenzo bi papa wenje zate biso atonyo kama makasi babenga na biso tozaka to banoteka na kwa bazo benga na tokoti koto bazo bengana do toteka bien te bazo benga na biso makasi o toteka na balabala. Mais est-ce bazo benga na bino bwali oteka na balabala bakonzi ba pulusu ba ibisi bino teke bokene kote musubo wenze ezali wana bako installer bino bovanda kote nini yango biso akaka kuenzela biso balabala mboko wenje zate wenje ka yango ka balabala toteka teka kala bakwebo wenje zate mboko na biso za wenje te tonyo kama makasi. Wana nduna mo che combien 1000 francs kaka simba ngona lubande ko balandi ba kulanda biso nduna 1000 francs to mona ngo ndunda ngo 1000 francs to ka ndunda 2000 te 1500 te ka 1000 francs ngai ngato che 500 matembele 1000 francs. Merci beaucoup. Ndunda 1000 francs nganga 500 bomoni toza penza na wenza kimpoko ba mama ki po ba kolela batali be na wenzete mingi ba police la police ezo ko benga na bango bazane sika ko kendete bali kolela kaka wenzo moko ezali koleisa kaka wenzo moko ezali penza koleisa bato bali kolia bato aza ko sala wana mesa ya matembele mbote mama. Mbote papa. Boni mama. Kimia papa. Mama boy yo bandi koteka na wenzo bandaka na bandaka la papa. Manda nini? Pe kaka awa na 2023. Donc wenzo zana historique ya wenzo. E banana mbula boni. Te na mbula ndenga na zalate eri bafongola kanga wana na zalate. Parce que ba difficulté ni obino bozokuta nango peza pe na kacha wenzo. Na kacha wenzo papa ezopesa biso pasi. Soki booteka parfois ere moko bazolinga te botia biloko siko balabala ezosunga biso ba mama po to bokola bana siko soki bazobenga na ba mama na ba balabala ke bateka te siko to oteka wapi papa bana bakotanga ndenge nyinyi biso ba mama to vivre ndenge nyinyi tala na neti na age na ngabo naza mutu na maladi nazomona ke soki na vandi na ndako ekopesa nga pasi malamu na luka moye na bimata mama tembelango na teka po na ndako ekoki kosunga bana na koki kotangisa pe bana siko soki bazobenga na biso na balabala ke toteka te tokoteka wapi tokovanda na ndako soki tovandi pe na ndako bana bakoma banani bakuluna bakoma bamiyibi bakoma bafaze siko lisumu wana eza ya nani pasi nde tomona yango wana papa po mboka na biso nani toza pasi po tozwa vie penza soki bosali boye te moye pe bozwa vie eza te. Merci beaucoup maman. Wana bandeko bakonda biso ozana bana combien ozana na famille kaka kana kimpoko? Te famille na ngai eza na kimpoko te. Nga na kimpoko naza ka ngai na bana na ngai.
Oza maman veut papa kufa. Papa kufa naza pe na mobali te. Naza bokola ka bana ngai moko naza ndumba mama veve na bokola bana ngai moko kotangisa bana kolesa bana bapasi ya bana nyonso kana maboko na nga moko. Okolobani okoliani na bakonzi bali kolanda biso tomoni wenze ezali te makambo penza ezali to kolobani ni penza. Tozosenga ke bakonzi batala pasi oyo biso tozomona biso bamama na Congo. Biso bamama tozosouffrir. Surtout biso bamama baveve boy tozosouffrir mpo na bana. Bakonzi bakoki kobongisela biso te mpo na bana. Mpo na biso bamama na bana tokosuka ndenge nini. Merci beaucoup. Merci bandeko wana bomoni wenze awa toza kokota wana bamama ndenge tokobeta penza mbela ndenge sengeli wenze ya Kimpoko toali kosolola wa makambo eza penza pebele mama mbote ya mama. Mbote papa. Boni santé. Santo eza nango mwa bien papa kaka pasi ya mokili oyo. Pasi ya mokili oyo soki nateki te papa moye na mela mbuma kisi eza te. Ifale kaka navanda wana mbwenze nazoteka mwa biloko oyo nazwa mwa 10 francs nzote zosala pasi na sombi kisi na meli. Merci mama. Bandeko bali paesi biso wenzo yo ozana mo ba idea wenzo historique ya wenzo bandi kalobe bandi mikolo. Ngai wenzo na nasali inane awa. Nasali inane awa na koteka na mwa wenzo. Yango wanza yango peza lopango ya moto place penza ya malonga ya koteka ezate papa. Ba polisi bazo benga na bino na wenzo. Bazo benga na biso papa place ya koteka ezate. O eza lopango ya moto kasi. Parce que okolbani na bakonzi bakolanda biso via so place ya bien ya koteka papa po to sunga bana to sunga bakoko tozana bango ba pesa biso place ya koteka papa. Ndeko kwa mbote ya mbote boni ya bien to mono pe zotaka misilia dongo banyango kala dongo teka da bandaka yo sali bambula boni awa na wenzi yaki ina ne da na ndam parce que ndenge nini yo mozo sala koto yo mekana kolongola muziki wana kokanga mwa muziki wana loko ni yo penza oza kosala pona bana mbulo yo oza koteka na wenze oza ko traverser ba difficulté ni oyo zo mona na kacha wenze to bunda na kaka koteka ya maboteki bien maboteki mwa mabeka bongo to bunda na bongo mais wenze pa ya mnene kezala ezate to aka na mawenje na bisa mke papa bisa saila biso toteka aka bongo de toteka bosunga biso na bana na bayaya na libota na biso mo pezo aspe na biso toteka aka bongo. So yo boy na o via chobo yo teka na yo. So mesana via na teto mesaka na oteka so na teki boy esunga nga deja makasi. Na ko vanda pe na selba mambo ana tena zaka na mumbongo na nga esunga nga deja. Tozala na wenze ya Kimpoko marché ya Kimpoko ndenge makamde za oteka wa na moni pe mama wa mama salamu alaikum. Wa alaikum. Boni mama. To remercier Nzambe pa mo nsiso mkolo lelo sepeli. Mais to moni mama yo za moto akalobani na wenza wa. Naza moto akala na bani na wenzo bandakala. Est-ce que bi historique ya wenzo bandi neni? Bon, wenzo yo nga na komia wa na 2000 ans denga na komia wa. Mais wenzo tanga na komia na kutaki brugmeso ya mwasi. Ndi azalaki awa, wenze zalaki te to na wenze te. Zana wenzete na kuta brugmeso ya mwasi après beko tia mobali après ba changer biso son excellence mbo ndi tozana ye wenze zalaki te to noteka na batol boso ya procureur wana na balabala tant selon donc prévu ko ba accident zo sala mama mingi ba yeko benga na biso na batol to ko telenga na tuzi sous place à oteka te papa oyo kosi ngana yeko solliciter po ngana mère chef a wenze. Donc yondo la mère chef a wenze. Ya ngam na mère chef a wenze. Na yeko solliciter papa oyo kolo lupango ngabi papa okoki kosunga biso liboso na yo espace eza mwa ebele bamama toza awa bamama kotangisa bana bamama bazosupporte bafoye mwa mingi totelengana ka boyi toa na place ya oteka te sunga biso na mwa espace totia ata mwa place ya oteka papa na mpe lokola aza pa moboti na mawa mpe abibo sava bofanda tofandi pamba bongo ni atie biso ka bamesa tokopesa esu likanisi yango atongi mwa batable oyo yango tovai na toteka en attendant gouvernement be bourgmestre na biso alukela biso place alobaki akolukela biso place toluka place moko boye amoni etandi ya bien asomba mpo atiela biso wenza monene bourgmestre na biso mbo alobaki bongo mpo azala na sosi na biso mwa mingi alinga banyokola biso te.
parce que sikoyo tata nde atongi na mwa bamoyen na ye moke ye moko individu azwi ka mwa eloko na atongi mpo nasunga bino bamama. Ok, ka papa ye individu kakolo lupango ye moko nde atongi yango nde atie biso bamama tofanda nano momentalement na tanda bourgmestre biso mbo alukela biso mwa espace ndenge alobaki ye moko ndenge azala na susi na biso alinga basofi bamama te biso ki akomi bongo eza mpona bamama alinga basofi bamama te abaki plutôt espace ya mwa bien emonani atongela biso marché na biso ya bien tofanda na bonne uniforme. Ok, merci bandeko boki ndenge mama ndenge alobi bandeko boko na biso na kati na ya biso podcast ezo bomoni tata ali be motema mawa ali penza congolais penza ya solo solo bomoni atongi mwa esika oyo mpona kosunga bamama bateka bien bazala bien bomoni na mwa kaka mwa makoki nde morel bandeko bango oyo bomoni ndenge ezali batable ndenge atie sikoyo batable wana ndenge batie bongo bato basombisomi deya batable te papa wana vraiment atekeli motu table te soki okoti bamama na kati otuni bango atekeli motu table te bamama boteka mpo baosunga mabota mais apaka moi 100 francs na eka ya taxe esili mama akolobaki apesa garanti na libanda una kati kobanga nzambe alobi lokuta bangi mpenza nzambe te atiki ya pamba ni garanti ni eloko boteka na bino bosunga eka na moi 100 francs na bino kaka ya taxe esili ya moi espace aux esili. D'accord, wana bomoni bandeko ndenge batable ndenge ezali bamama ndenge bavandi na table mpe ezali kitoko en tout cas tata namoni nzambe apambola ye nzambe mpenza abakiseli su mikolo ebele ndenge ezali lolenge ete batable ndenge asali bamama batable kitoko bomoni batable asali bango alobi moto te apesa garanti awa moto apesi garanti te moto apesi eloko moko te bomoni ka bonne foi bolingo ya mboka na ye ndenge asali bamama bakota bateka eza penza malamu mingi mbote mama wana bomoni ete esika ezali penza kitoko mingi esika eza penza malamu bomoni ndenge tata ndenge asali mwa mesa ndenge asali batable na ye penza ndenge ezali azwi alobi te moto garanti te eloko moko te moto akoki koteka mpona kosunga mpenza population ndenge ezalaka mpenza kitoko mpenza mpe malamu mingi bandeko tozali na wenze ya kimpoko oyo bomoni wenze ya kimpoko eza mpenza na wenze te kimpoko eza na wenze te bamama bali koteka libanda batata bali koteka libanda barealité mpenza ezali ebele mpenza oyo soki vraiment bokomi awa bokomona en tout cas eza kosala pasi mpenza makasi yango bomoni bandeko bali awa bali koteka bamama bali koteka bamama bali kosala mosala balobi tata asungi nyoto ezala malamu mingi tosola mpe na mama mbote mama na ngai boni mama malamu mama tomoni tata asali bino wenze kitoko asali biso wenze kitoko totekaka ya pamba me tofutaka mwa mike ya ye kaka donc ye moko individu ye moko tata asali wenze mais l'état alandi bino lisusu bofuta bataxe mpona ekende kuna epa l'état te topesaka mwa moke kaka mwa ba10 tozopesapesa ye kaka mais l'état akota na kati l'état suka libanda tofutaka l'état te ye nde moto asi afuta l'état kala ye afuta l'état ye moko donc ata ye moko afuta l'état mais bamama bavandi libanda l'état aya kozwa mbongo ya wenze mpona ekende na komi te wana bafutaka bapolisier tofutaka taxe te tofuta mwa taxe moke kaka mpo topesa ye mo ba10 francs na ye kaka mpona bolamu asali. D'accord, siko mama awa kimpoko eza na wenze te okoloba nini na bandeko bakolanda biso saleli biso nde moni wenze komi munene banda ti kuna so mpona ye tembe wenze mpe wenze mpe mwana kiti ye mutu asali mwa wenze nde yango mwana mboka efuma mwa moke ya wenze. D'accord, merci. Pe tomona mama mwa liloba mbote mama na ngai mbote mama namoni olamu na pongi mbote boni nayoka bien te papa nakokoloba te obeli nini yango lisusu mama toza yo moto ozocamwe kaka maladi zote eza faiblesse nayoka bien te papa na nga mama na ngai mekala okoyebisa biso malgré oza koyoka bien te wenzo yo okoti kaloba ndi kala banda tobandaki mais badifficulté ni oyo bino bozokutana yango na kati ya wenzo ya kimpo papa na nga pardon limbisanga nako wana bomoni mama alobi donc santé ezali bien te azali mpenza ya kolala
bandeko tozali awa na wenze ya kimpoko wana bomoni lolenge wenze ndenge ezali makamba wenze ndenge eza kosalema bazali mpenza na wenze te baza mpenza na esika te oyo bakoki kovandisa bango bavanda bateka baza mpenza na esika wana te me eza opesaka pasi mpe mawa yango tokobeta mwa se te tokosenga mpenza na bakonzi ya mboka kosunga mpenza bamama oyo bazali awa bamama bazali maika likolo na mbote boni mama malamu papa mama na bana tikala na ndako bongo sukola basani nde bongo bongo te papa bongo te metre toyemo tata na bana tikala na ndako te bongo te papa tikala na ndako yepa kenda waluka merci mama tomoni awa mai likolo ya bandunda likolo penza mbeka koyebisa biso yo bandika na kati ya wenzo ya kimpoko na bandi vraiment kala na wenzo ya kimpoko bana 2020 na umeli bana na wenzo wenze na biso awa babenga na biso chaque jour toteka wa te tolongwa na balabala na bango kopanza biso biloko toteka bien te tosenga na gouvernement na président sa nini alukela biso nini wenze o tokosala bitoteka ka malamu po tobikaka na koteka so oteki te okolia te biso toboya biso mibali tokomaka mombongo na biso ka onesungaka biso baboya mibali toboya bango ko yo ndongo zana bacholi toi te nalinga mpe makambo wana mpe te yo mpo na boti bana 4 baza deja ebele ekoki na bokola bango ka bongo boso tata moko abimi abite mama ngai te simba te papa siko mama nanga mbeka kolanse message na yo na bandeko bali kolanda biso na oyo etali marché ya kimpoko bwana wenze te bakondi bakosani mpo na bino basunga biso basalela biso marché toza na marché te totekaka na balabala boye toza ema na insécurité mpo boye moto oyepe tu etuti yo mpo osali ozwi mpe choc balukela biso toza na wenze te merci bama baleli bali na wenze te bomoni wenze penza awa ndenge ezaleli awa ndenge ezokendela awa ndenge ezali nde tozokota wenze ya kimpoko bomoni bisika ezwami yango oyo wenze ya kimpoko yango oyo bisika ezwami penza espace ya bamama penza baza kolela wenze ezali te bali konyoka mawa mbote mama na ngai bomoni wenze ezali te bamakambo penza ebele eza koleka na kati ya wenze ya kimpoko tata mbote boni papa santé bien merci beaucoup papa moi liloba noko koloba na oyo etali wenze ya kimpoko bozalaka awa penza marché ezali te papa mpona wana penza liloba ya te mpo toloba mingi me tomona biso solution te mwa oloba yango so eza te yo mpe bandi mwa kala na kati ya wenze kala deja kala wenze oyo eza wenze te yaka balabala toloba bo tomonaka na biso solution te tovanda na biso ebongo bourgmestre akotala bino te mpona kolobaki bourgmestre alekaka ne biso amonaka biso alekaka na ye alekaka ne amonaka ne biso toyebi te ide na ye mpo tolobango mpe mingi toyebi te ide na ye eyalaka nini tanto un jour akosala biso wenze kosala biso ezalaka bongo mais soki mpona koloba mambo ya wenze tolobi yango mpe mingi totelaka bango bakonzi merci bandeko toza mpenza awa na kati ya wenze ya kimpoko bomoni wenze ya kimpoko ndenge makambo eza kosalema mbote mama na ngai boni mama bien papa tokangi bino na wenze ya kimpoko boza bien toza bien bozoteka kitoko misili kitoko tozoteka na biso bien mais balobi bino boza na balabala bon toza na balabala te balabala eza kuna me biso toza na biso kaka na limite ya lupango mais bofutaka mpe taxe ya leta topesaka na biso banani bakongola yango bapolisier chaque samedi donc chaque samedi bapolisier baza kokongola combien soki oza na 500 opesi soki mpe oza na 300 opesi d'accord mama na ngai mbote ya mama boni mama bien papa mama balobi bozoteka libanda bozomona bapasi badifite no bino bozokutana ngo awa na kati ya wenze ya balabala toza na wenze te papa mboka monene oyo basalela bato wenze te aku toteka liboso ya poche lipongo ya bato so lelo bayebi ke babenga biso seka toza place oke te donc nde toteka kaka mpona motu makasi mais chaque samedi basoda bayaka kokongola ba 500 sikoyo bakonzi bali kolanda biso
na moyo ndelo ka batiki bino na kimpoko bozana wenze te basundoli bino toza wenze te tozana wenze te toza wenze te teka kali bosali ponga basi lelo se babengani biso seka toza place okete. Merci bandeko na bomoni wenze ya kimpoko ndenge ezali ndenge toza okende toza okalisa kosola penza na bamama na oyo etali wenze ya kimpoko bomoni wenze eza penza na balabala bomoni balabala ndenge ezali wenze ezali na balabala tokosenga penza bakonzi toza na posa kosala bamama penza marché na bango ezala malamu abwe na kimpoko baza penza na marché te marché penza ezali te wana toza biso na bino bandeko bokwanda biso tokokalisa kosola penza na bamama vi baréalité oyo bango bali penza kolekisawa na kati ya wenze makame ebele mbote mama na ngai mama boni santé mama mama na ngai tomoni kaka bozoteka libanda tozoteka libanda biso ozaka na wenze te donc kimpoko mobimba boza te na wenze moko te eza te ka yango oyo wenze nyonso tu ka yango ndenge omoni donc selo yo mama oza kopanse sone balobi basala bino wenze na kimpoko batongela bino kwa mopanzi nini awa ndenge eza mapangu nyonso tu ezala basi bateka wenze bakotongela yango wapi po wenze bonga basala na balabala na kati kuna esimba te ifo to basala kuna siko kosimba te mpona nini po bato mingi bakotaka bamosusu bakendaka maloko sikoyo na kati basala wenze kote na kati kuna kota métropole to kote ni yango biso tosepelaka koteka po awa eza principal. Donc yo sali bambula boni awa na kati ya wenze mama nasali 3 ans. Nasali 3 ans. Donc tango wenze bandi yo po bandi te nga nakutaki yango deja nga naza na mopaya na uta kasafu nakuti deja wenze ozotekama biso mpe tokomoteka libosa mapanga bato po place akoteka eza te. Siko wana sikoyo tata mokonzi bourgmestre ya maluku aza kolanda biso okoloba nini mpona ye nakoloba kaka ye abundela biso alukela biso batere eza nango na babalabala awa bamapangu mosusu batonga te asala biso wenze na prince mpo na wenze na kati ekesimba te batere kaka kota maluku aluka asala wenze mboka monene liboso mpo totekaka ozomona wenze ezaka na kati ya mboka kuna esimba te. Merci beaucoup. Merci bandeko wana bomoni toza biso na bino penza na marché ya kimpoko bomoni ba mama ndenge baza koteka na balabala bazali koteka bazali penza na ba risque ebele peut-être pe motoka pe ko yape kozwa bango motoka pe ko yape ko kende penza bisike sengete tuti bango yango ete toko senga penza na bakonzi bomoni peuple tozali wana peuple bandeko peuple zali na peuple mutunde e ko voter ba député peuple ne mutu eza ko voter bakonzi ya mboka peuple ne mutu eza penza ko sala penza mosala penza kitoko pona bakonzi ya mboka ba sepla pe babima eza kitoko mais na kosengete na bakonzi ya mboka botika peuple te tala peuple ndenge bazali penza pe na balabala moto akolobela bango penza na kimpoko azali te moto ete akoye kosala penza pona nyonso tu ezala penza malamu azali te yango toza ko lancer penza appel na bakonzi ya mboka koluka mwa wenze awa na kimpoko ekozala penza kitoko mingi pe malamu mingi ekosunga penza bandeko wana bomoni ndenge bamande bazali koteka wana bali koteka penza libanda boki bino monde balobi ba policier bayaka mingi penza kolanda bango ba policier bayaka kobenga na bango baza penza ne sika fixité yango ba ko senga penza na bato yo bayebi penza balwa bato penza basunga penza bato koyete kosunga penza pona nzela oyo ezala kitoko nzela oyo ezala penza malamu mingi na kati nzela nyonso tu penza kotambola penza kitoko yango ete na sengete bandeko na kosengete na penza na posa ba partage na bino na za penza na posa ya ba commentaire na bino na ya biso podcast télévision eza chaîne na biso na ya bino toza penza na posa na bino yango ete bomoni toza kosola toujours penza na ba mama oyo bazwami awa oyo baza penza bisiko oyo koleka na bango kosolola lolenge wenze ezali penza kotambola nde eza kokende mbote mama na ngai boni mama mama na ngai tomoni awa wenze yo penza oumeli penza na wenze oyo nikamangolo siko mama na nga bapasi ni oyo bino penza boza omona penza na kati ya wenze wana bapasi ni penza boza omona po tomoni wenze boza nango awa eza penza libanda mingi boteka wenze boza libanda bomona bato bakolelaka toza pene esika okende te mwa badifficulté ezali bamakambo ebele eza ndenge nini eza nango mapango ya bato eza na wenze te yo obandi wenze okala nabandi kala
Aussi à Bamboula bonne. Aïe. Bah 10 ans. Donc c'est 10 ans tant Wenze bimi yo pe mbamo yemba la mo. Yak na oka mapanga ba to teka na biso na balabala. Siko okolbani na bakonzi bakolanda biso pona kosala bino Wenze. Yo zo kanisa Wenze awa na Kimpoko sama lokola be wapi. Na ebite bango ba osombela ngo mapango nyonso te koma eza ya bato ba otia wapi. Moto nga buka ndako na ya tia Wenze. Lobaka bango ko papa wana sali Wenze na lupango na ye yango wana ka. Merci bandeko toza penza na Kimpoko. Bomoni ba réalité ndenge eza oleka bandeko pe awa ba ko sola mbote ndeko na ngai. Mbote. Balobi abino bozana Wenze te. Wenze zate. Wenze zate to ana Wenze te. Wenze pe zate to ba mona ba mama ba tekaka na balabala biloko poussière bani kina abo a Wenze zate. Espace pe a Wenze pe ezate. Kwa na ngala mon pe ana suka wana. Merci beaucoup. Merci Nabino Bandeko Boali Kolanda Biso Nakati na Yabiso podcast télévision ndenge te makam ndenge zali kotambola be malamu ndenge toza koleka bomona ete total sibino marché ya Kimpoko ndenge ba réalité ndenge bandeko bazo subir bama bali komona pasi marché zalité esika monene mboka monene Kimpoko so koti babita penza bazali awa ebele babita bazali ebele bato bali kovanda bali penza ebele awa ba campagne Kimpoko ezali penza ebele awa bino bali komona maluku ba société ezali ebele mais Wenze ezali te ndenge naza koloba wa courant de GC kota wa maïs kota makamunyo sote kota penza malamu mingi mais bandeko bali kolela problème ya Wenze ezali te Wenze ezali te bazali koteka libanda ba ovanda boye ba pulusu bali kobenga na bango ba pulusu bazali ko kolandela bango penza makampenza mabe oyo penza ndenge esengeli me tokobeta sete na bakonzi bosunga bandeko ekozala malamu mingi. Merci na bino bandeko manaka na biso ekomi penza na suka na bino bato bokolanda nga bino chafinza mazamba na kosenga te bo partager bo commenter to ana posa be ba commentaire na bino eza penza kitoko mingi pe lengi makasi ngayo tozali toujours na kati na biso podcast télévision ya ba te boyeba oyo ya Libe Palais podcast ezali Palais na bota ta pesi un grand merci na Roni Malundama Joking Malundama baliwa na pesi bino mbote mingi na bota te bandeko tout ba abonné nyonso tout oyo boza kolanda ya biso podcast télévision nzamba pambola bino nzamba zana bino bo continuer toujours ya ko s'abonner ko partager biso eza kitoko mi botika malamu kimia bota bino nde kutabe mbala sima bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo